Shalom, 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 shalom à tous. Shalom à tous, shalom, 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 peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis la servante de Dieu Patricia pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la servante de Dieu Patricia. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. Je recommence ces moments dans le mai de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci, Papa, nous te disons merci et nous te rendons tout l'honneur, la gloire, la grâce, la louange, la puissance, la majesté, l'adoration à toi, l'unique et le véritable Dieu. Tu es sans pareil, Seigneur, nul n'est semblable et nul n'est comparable à toi, Adonai, Elohim, El Shaddai. Nous te bénissons ce soir. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie et merci pour ta bonté, ta fidélité sur nos vies. Il est écrit, l'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine sur toutes choses. Seigneur, viens et règne, domine, Seigneur, sur cette plateforme de YouTube. Viens, règne et domine dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos affaires, dans tout, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans nos vies. Que tu règnes et que tu domines, que tu prennes contrôle de tout, Karabashinde Abasanta. Prends contrôle, Seigneur, prends contrôle, Seigneur, prends contrôle de nos cœurs, de nos vies, de nos maisons. De cette plateforme, ce soir, prends contrôle de tout, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton règne vienne sur nous, Seigneur. Qu'il soit établi, Seigneur, ton règne, Seigneur, soit établi sur nos maisons, sur nos vies. Je recommande ces moments de parole dans tes mains, Seigneur. Prends soin de nous. Je demande aussi à le Dieu Saint-Esprit, notre Dieu Saint-Esprit, prépare nos cœurs pour recevoir de la parole de Dieu, pour recevoir de la nourriture spirituelle, pour recevoir parce qu'on a faim, on a soif de toi, on a faim de toi. Seigneur Jésus-Christ, parle-nous. Dieu Saint-Esprit, prépare nos cœurs ce soir pour recevoir de la parole. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, que ta parole soit comme une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire nos vies, nos maisons, nos affaires, nos familles et tout ce qui nous entoure. Soit éclairé par ta lumière, par ta lumière. Par ta lumière, ô Dieu Tout-Puissant. Je te bénis et je te rends toute l'honneur, la gloire, la grâce. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos maisons. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Nous bénissons son saint nom ce soir. Il est Dieu. Il est bon. Notre thème de ce soir, c'est « Mes destinées sont dans ta main ». Mes destinées sont dans ta main, ô Dieu. Mes destinées sont dans ta main, ô Dieu Tout-Puissant. Sont dans ta main. Destinée. Psaume 31, verset 16. Psaume 139, verset 16. Il est écrit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Il est écrit, c'est David qui parle ici. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât.
Mes destinées sont dans ta main, ô Dieu. La destinée. La destinée, qu'est-ce que signifie la destinée? Selon la Bible, la destinée n'est pas un hasard ou un destin aveugle. Selon la Bible, je répète, selon la Bible, la destinée n'est pas un hasard ou un destin aveugle. Elle se définit comme le plan d'amour et les projets que Dieu a conçus pour chacun et pour chaque individu. Je répète encore. Selon la Bible, la destinée n'est pas un hasard ou un destin aveugle. Elle se définit comme le plan d'amour et les projets que Dieu a conçus pour chaque individu. Pour chaque individu. Personne ne vient sur terre par hasard. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui nous envoie. Et quand il envoie quelqu'un, il a aussi écrit déjà sa destinée dans son livre de vie. Pourquoi? On vient de lire ça sur Psaume 31, verset 16 et Psaume 139, verset 16. David dit clairement, « Quand je n'étais qu'une masse informe, ou dans les ventres de sa mère, dans les seins de sa mère, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés sur terre, avant qu'aucun d'eux existât. » Avant aucun d'eux existât. Et je viens de définir la destinée selon la Bible, selon la parole. Je viens de définir la destinée. En un mot, un plan tracé avant la naissance. Destinée en un mot, ça signifie aussi un plan tracé avant la naissance. Plan moko Nzambe a tracé, a bongisi déjà pour chaque individu, comme j'ai dit avant. Elle s'est définie comme les plans d'amour et les projets que Dieu a conçus pour chaque individu. Individu nyonso ayaka na mokili ayaka par hasard te. Au hasard pe zalaka te pa Nzambe. Individu nyonso tango azoya Nzambe sa préparé destinée ya mutu wana. Comme David, totangi na Psaume 139, verset 16. Il a dit, tout était inscrit. Alobi, tout était inscrit. Où? Dans les livres. Les livres, qui avait les livres? C'était Dieu qui avait les livres. Qui avait écrit aussi sur ces livres-là? C'était Dieu qui avait écrit la destinée de David dans son livre. Ce qui devait passer dans sa vie, dans la vie de David sur terre. C'est ça, c'est que Psaume 139, verset 16 voulait nous dire. En un mot, j'ai dit que c'est un plan tracé avant la naissance de tout un chacun de nous. Tout individu. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5, pour être bien éclairé. Jérémie 1, verset 5 nous dit, « Avant que je t'aie formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais, dit la Bible, dit la parole, je te connaissais. Et avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Donc Dieu te connaissait avant d'être formé dans les ventres de ta mère. Et avant de sortir, il avait déjà tracé un chemin. Il avait déjà préparé. Donc Nzamba yeba ki depuis li buma mama na yo. Avant obima na mokili,
Ye se abongisa ki nyonso, et ça trasa ki nyonso. Naka ya Jérémie. Alobi na Jérémie, avant d'être formé, na libumu, ya mama na yo, nga na yebaki yo. Alobi, je te connaissais. Je te connaissais, Patricia. Avant d'être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Patricia. Alobi, et avant que tu fus sorti, alobi, de son sein, les seins de ta mère. Alobi, je t'avais consacré. Donc, et ça trasa qui pour na Jérémie, ndegini Jérémie kozala, et ça consacré qui est prophète des nations. Et ça bongisa qui que Jérémie koleksa bokozong sabo tout. Nzambe ça koma ki ne se sa bongisa ki nyonso. Donc, obi destiné ezali plan d'amour et projet que Dieu a conçu pour chaque individu. Et puis tolobi ezali un plan tracé avant la naissance. Mutumoko tabota makana mukili par hasard, nzamba kamwe. Dieu s'étonne. Comment il est né? Non, Dieu ne s'étonne pas. C'est lui qui nous envoie. Chaque individu. C'est lui qui nous envoie sur terre. C'est lui. Il ne s'étonne pas quand Moutabo Tami. Il ne s'étonne pas. Même temps Moutabo Tami, Moutakufi, tout ça. Nzamba s'étonne à Kanelo côté. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Psaume 139, verset 16. Affirme que les jours qui nous ont... Psaume 139, verset 16. Je voulais dire. Affirme que les jours qui nous sont destinés étaient inscrits dans les livres de Dieu alors que nous n'étions encore qu'une masse informe. Psaume 139, verset 16. Ezako confirmé, ezako affirmé que ba jour na biso, ezalaki déjà ba jour ya destiné na yo. Que les jours qui nous sont destinés étaient inscrits. Ba jour oyo bongisama ki po nangai Patricia. Ezalaki déjà inscrit wapi? Dans les livres de Dieu. Ezalaki inscrit dans le livre ya Nzambe. Alors que nous n'étions encore qu'une masse informe. Alors que tozalaki kaka ba embryon ya pamba. Na ba mama na biso. Nzambe se aponaki yo, sa yeba ki yo, sa yeba makambo sa na vie. Ayeba ke okozala mama ba na 5. Ayeba ke okobala na Jean. Ayeba ki ke okotanga classe sika boye. Après okolongwa na pays na yo, okokende na pays mususu. Ayeba ki nyonso. Parce que c'est lui qui a inscrit. Yende mutakomi akomi makambu pona vina yo. Ici, on voit la souveraineté de Dieu. Tant que tozo tanga Psaume 139, verset 16, tozo mona, ici on voit la souveraineté de Dieu. Tozo mona souveraineté de Dieu. Nabavi nabiso, il est souverain. Il est souverain, il est au contrôle. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Akoma nyonso avant yobima na libuma mama na yo. Il avait tout tracé, tout planifié, tout arrangé. Abongisa ki nyonso, a planifié ki arrangé ki a établi ça ki a sala ki nyonso déjà po na yo avant bima même na libuma mama na yo. Et biso ba humain. Mais nous les humains, on ne connaît pas ce qui va se passer même 10 minutes après. D'autres ont compté ande to bandi a siko boy. On comptait siko d'ici à 5 minutes ou d'ici à 10 minutes ou d'ici à 1 heure du temps. Yo nanga to ebi to ekoleka. Mais Nzamba yebi. Dieu connaît tout. Lui connaît tout. Lui voit tout. Yo nanga to ebi to ekoleka d'ici à 5 minutes, hein, à 10 minutes, à 30 minutes, 1 heure du temps, 2 jours, 3 jours, 1 année, 2 ans, 5 ans, personne ne connaît. Mais Nzamba yebi. Parce que yene muto atrasa ba destiné na biso. Il connaît. Tozo ba témoignage ba accident. Tomona. Muta oti kozala na mutu kaka sikoyo. Ba bengi yepe kaka sikoyo. Non que la personne était malade. Non. La personne n'était pas malade. La personne n'était pas malade. Il était bien, à bonne santé. Sa mère, son père,
sa sœur, son frère, son ami. Mutuka koyebani na ye, azalaki bien. Bo utepe kozala ne, to utepe kozala ka siko to lié na ye na restaurant. Mais yo ki ba bengi yo ba ebisio, après 10 minutes il y a séparation, na mutuana, ou même 15 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps, ba ebisio, madame, un tel, est-ce que to moni numéro na yo ya phone na téléphone ya ndeko moko boye awa. Yango to bengi yo. Poto ebiso ndeko ango akufi. Quoi? Non, c'est pas possible. Na oti kolianika na restaurant sikoyo. On a vu ça beaucoup de fois comme ça. On a vu ça beaucoup de fois. To ki ba témoignage belé. Mususu oti ko solo la ka na frère na ye. A solo na frère na ye kaka. Ndeti a solo na frère ne na 22 heures. Amoni na 23 heures numéro ya frère nezo benga ye. Ezo benga avec insistance. Alingaka yambate parce qu'azaki na pongi. Il fallait kalala. Maye koloba lobi non. Na yambaka kame. Pourquoi il me dérange comme ça? Et tant yambi kuta yambi abi. Mais to so waka siko po anyo benganga. Et mbala moko yo ki voya frère na yete. Yo ki voya moto mususu ebisi. Sorry. Pardon. Eza frère na yote. Ngai kombo na ngai intel. J'ai téléphoné parce que na moni numéro na yo awa. Yonde muto asuka ya bengi. C'est pour cela na bengi yo. Abi bon bengi nga pourquoi na numéro na ye donc. Abi na bengi yo po na ebisa yo ke. O ya awa rapidement parce que ton frère est mort. Alobi non, c'est pas possible. Alobi si tozana ye awa aza e bembe. To touché to meki ko réanimé to sali nyonso mais il est mort. Asali crise. Ni batuti même pas na voiture. Asali kaka crise. Crise wana koi wana kokoya kaka koi wana pe kokufa. On a vu beaucoup de fois. Mutaode la kaka mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. A koi wana pe poum. On a vu aussi des accidents. Toyo qui peut ba accident. Ah, tozaki ne kasiko to kaboni kasiko poum voiture moi tout ya kufi. Ça passe. Parce que biso to ebite koleka après 5 minutes, to ebite koleka après 10 minutes, to ebite koleka après 20 minutes, to ebite koleka après 1 heure du temps, to ebite, c'est seulement Dieu qui a notre destinée dans ses mains. Il a nos destinées dans ses mains. C'est seulement Dieu. Psaume 31 verset 16. Psaume 139 verset 16 nous explique, c'est Dieu qui dans son livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 31, verset 16, dans Psaume 139, ils ont expliqué qu'à la même chose, que ezan zambende mutu akoma na livre na ye, ba jour oyo ezali destiné pour na yo, pour na chaque individu na monde. Ozala chrétien, ozala musulman, ozala na secte, ozala sorcière, sorcier, magicien, qui que ce soit oyo mutu azali. Destiné na yo, c'est Dieu nde mutu akomango. Nzambe mutu akoma nyonso. Ça signifie, je vais dire en un mot, donc c'est Dieu qui écrit la destinée de chaque individu ici sur terre. Maintenant, le bakapona ba chrétien, ba croyaka na Nzambe, pas de chrétiens seulement mais ba croyants, o ba sa ko croire na Nzambe, na mitema na bango mobimba. Je dis toujours que ba onyo ba sa ko croire na Nzambe baza na destinée moko prophétique. Tozalaka na destinée na biso ezali prophétique. Eza prophétique. Mon frère, ma sœur. Mon frère et ma sœur. Écoute-moi bien. Dieu, son désir, ezaka amoko. Dieu désire le bien et l'épanouissement de ses enfants. Dieu désire seulement le bien et l'épanouissement de ses enfants. Alingaka bola munabiso.
alingaka sa biso bolamu, alingaka biso to vivre nesengo, alingaka biso to za na kimia, alingaka kaka biso to za la malamu, to seka, to lelate, a désir na ye, ou la volonté de Dieu, sa volonté zali yo zala heureuse, to ozala heureux, ngai pe nazala heureuse, ou bien nazala pona moi si nazaka heureuse. Donc nzamba zaka na besoin so oza mobali ozala heureux, so oza mwana mwasi ozala heureuse. C'est ça. Nzamba a désiraka mabe na bisote. Comme les gens disent, ah, likama ne komeli, loko na mabe komeli yazui. Il faut que nzambe mutaote ya. Non, Dieu n'est pas comme ça. Loba ke diable mutaote ya yo. Mais c'est pas Dieu qui te, hein, azote ya yo, non. Qui t'enseigne, non. Il n'est pas cruel. Nzamba zalaka. Aza bon. Aza merveilleux. Alingi ka bolamu na yo. Alingi yo vivre bolamu. So ozui exemple. Na Jérémie 29, verset 11. Kune lobi na biso, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Regarde, Jérémie 29, verset 11. Cette parole est pour toi et pour moi. Eza pona yo, eza pona nga, eza pona libota no libota nanga, eza pona pays na yo pays nanga, eza pona nation na yo nation nanga, eza pona monde, eza pona ba continent, eza pona ba individu, eza pona tout le monde. Azana projet moko kaka zala nango pona biso lobi ya kimia. Projet de paix et non de malheur. Alobi azana projet ya kimia, ya malheur te. Oh malheur nyo soto zo vivre na vie na yo. Yebango e uti na nzambe te. Peut-être na minute oyo soki mutazo leka malheur. Soki nga na oloba bo écoute epese kanda lisusu. Po azoloba ah est-ce que soki nzamba ngo existaka ndeni makamba bo ekomelanga na vie. Ndenge ni makamba bo ekomelanga na vie. Yango batu musuba koma kanda. Mais je t'assure, mon frère, ma sœur, c'est pas Dieu, ça ne vient pas de lui, ça vient pas de Dieu. Nzamba lingi kaka malamu pona yo, alingi malamu pona bana na yo, pona papa no mama na yo, bandeko na yo, libota no pays no nation na yo, alingi bolamu pona continent na yo, alingi bolamu pona nga, pona yo, pona mabota na biso, alingi ka bolamu pona biso. A souhaité la abisso mabete. C'est pour cela, lobby, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Enfin, de vous donner un avenir. Oyoki, apeso avenir et de l'espérance. Avenir wapi na destinée na yo. De l'espérance wapi na destinée na yo. Ozala na avenir moko kitoko. Espérance moko. Bâti établi sur notre Dieu. Ozala bien. Alingaka bola muna biso. So peto so exemple msusu na Romains 8 na verset 28. Kuna Bible elo bana biso. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oyoki? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et comment alors nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh Dieu merveilleux, je reçois cette parole sur ma vie, je reçois cette parole sur ma maison, je reçois cette parole sur mon pays, sur mon nation, je reçois cette parole sur ma grande famille, je reçois cette parole. Yo pesiko zali recevoir ango. Po alobi na biso. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nyonso kendaka malamu na ba o ba ebi nsambe. Nyonso et surtout pe na ba oye abengi. Na ba oye aponi. Oh, nzamba za merveilleux. Pe nzambe wana merci aza fidèle. Nzamba za fidèle. Somme 139 verset 16. Somme 139, verset 16. Awa David aloba kinini. Alobi, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alobi, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Alobi,
les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista. Alobi, tant on a qui informe, na libuma mama, na zanga qui non forme, na zala qui embryon, ya pamba, misu ne banda ki komona ngai, misu anzambe banda komona yo. E banda komona ye. Alobi nyonso komama ki na livre, ne nani akoma ki nzambe muta komena na livre. Asuki anata lobi, avant nyonso komama ki ba jour ezala ki est destiné. Ah, voilà, c'est na moi. Mais balobi avant nyonso tout et kokisama. Nzambe sa koma ki nyonso avant kokisama na bon moina ye. Na version coute espagnol baloba David kuna lobi nyonso pe e kokisama ki. Ata mon côté o nzamba koma ki pona ye azanga kiango. Na Psaume 139 verset 16. David olinga ko expliquer biso que destiné na ye komama ki. E nyonso o nzamba koma ki pona ye e kokisama ki pile poil. Et loko mon côté ezanga ki. Azanga ki saison na yete. Et loko mon côté nyonso kokisama ki ndenge nzamba bongisa ki pona ye. Yango nga na lobi boy. E kokipe kokokisama. Tote oyo nzamba komi pona moto. Tu peux vivre ce que Dieu a écrit pour toi, pour ta destinée. Ou tu ne peux pas aussi vivre ça. Pourquoi j'ai dit ça? Surtout na Timothée. Surtout toke na mukanda ya Timothée. Timothée. Surtout toke na mukanda ya Timothée. Timothée 1, na verset 18. Na lobi, oyo nzamba lobi pona yo. Oyo nzamba komi pona yo. Na livre. Avant botama na mokili. E koki kokokisama. Comme e koki pe kokokisama te. Tozana ba exemple ebele. A cause ya temps, na kokope sa ba exemple nyo sote. Mais na zui exemple neti nanu ya Timothée. Timothée, apôtre Paul, Timothée 1 Timothée 1 verset 18. Apôtre Paul a zoué sa Timothée boy. Alobi. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Abandonne bien mon enfant, parce que il était un père spirituel pour Timothée. C'était pas son père biologique. C'est-à-dire qu'il père naïe, un père spirituel pour Timothée. Yanga lobi naïe lobi. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. Abi après yango, il faut bunda. Il faut bunda pour kokisama pour Paul ayeba kike. Diable akotika te Timothée azwa oyo nzamba lakiye kabwe facilement. Dieu peut te parler dans la prophétie. Dieu peut te parler dans la songe. Il peut te parler à travers d'une prophétie ou d'un songe. Mais si ko etikali, oyo nzamba lobi na yo, eko kisama. Na pes exemple moko tangible. O biso surtout oyebi, ya Joseph. Joseph abandé ko yota bandoto, n'est-ce pas? Nzambe mutabandé ko solola, n'est-ce pas? Et ça là qui bandoto prophétique, parce qu'il fallait que kokisama un jour na vie nae. Mais vous voyez ce qui s'était passé. Ba frère ne balinga kinin. Premièrement balinga ki ba bomaye. Moko lobite to bomaye te, to boake na libulu. Kande ba boake na libulu ana, akoy koko ya tutani akufi, to nyoka moko na libulu ana suye pa kufi. Mais par la miséricorde de Dieu, il est kay bongote. Par le suivi décision ba te kaye. Alongwe libre nanda ko parent, ya ba parent a commis esclave na pays moko étranger. Oye ayebi kutute, azakutu même pas na idée parce qu'il était encore aussi un enfant. Mais au moment exemple na pesi po mona munene ya likambo. Joseph azalaki na ba ndoto prophétique, na ba songe prophétique sur sa vie. Mais ba ndoto prophétique ne dérangea qui et dérangea qui bandeko nae, et dérangea qui famille nae, et dérangea qui nani diable, et dérangea qui est. Il fallait qu'il y ait un destin ya Joseph et kokisamate. C'est pour cela diable a lona ki mutemana mabe na kati ya bandeko ne po bateke basale mabe. Bateke basale mabe.
Mais parce que Nzamba est souverain. Au moment où il y a Somme 139, Somme 139 et la souveraineté de notre Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Yango awa, Paul azoko ibisa Timothée, il faut se battre pour nango. Il faut bunda les bons combats. O bunda bitumba pamba pamba te, o bunda les bons combats pour nanini po kokisama. Pourquoi Paul a abandonné koloba bongo? Parce que Paul lui savait très bien que bitumba tozanango eza ya nzoto te, eza ya molimo. Même Joseph, azalaki na bitumba contre ba frère na yetin, c'était le diable qui voulait détruire destinée ya Joseph complètement. Pour bilaka ya nzambe, promesse ya nzambe et kokisama te na vie ya Joseph, c'était ça. Mais parce que Dieu est souverain, Nakaya Joseph, lui aussi, il était resté un homme consacré. Azalaki ko vivre na vie à consacration. Likambo elekela Joseph en Égypte. Ce qui par exemple bateka qui était peut-être nga ke lekela na mboka mususu, peut-être na mboka na bango kana. Nga ke lekele kuna. Mais parce que Dieu est souverain, malgré bango bateki ba changer nzela. Mais car na nzela na ba changer ki nzambe falaka la ki sa souveraineté na ye. A eleva ki ye même na mboka mupaya. A eleva ki ye kuna même na mboka mupaya pour destin ya nzambe likola vi na ye ekokisama. Pourquoi? Il était aussi un homme oyo achaki vi na izala ki vi ya consacration pour nzambe, pour Dieu. Yango Paul azoye bisazo pesa Timothée conseille à se battre les bons combats. Abunda bitumba. Abunda. Soko tali na Ephésiens 6 à partir du verset 10. Ephésiens 6 à partir du verset 10 kuna. Soko tangi kuna bazolo banabiso na kena 11 alobi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Yoka du diable. Ennemi nabiso commun. Ya monde. Dans le baka ya individu te famille te, ya yo na lekino, ya na yo maman no papa no banoko na yo batatu mukaji. Non, je dis pas ça. Ennemi commun. Ya monde mobimba. Ezalaka yo nangate. Famille na famille te, nation na nation te, pays na pays te, famille na famille te. Yaya na lekite, maman na mwana te, papa na mwana te. Ennemi commun, ya bisonyo soto ezali le diable, balobi le ruse du diable. Abi car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang ezali mutu. Ndenge mutu azabo e mutu azana chair, mutu azana sang. Donc ezali bitumba tozana ngo ezali lutter entre ba africains na ba européens. Non. Entre ba américains na ba européens. Non. Ennemi commun ezalaka monko eza diable. Entre église on église non. Bitumba na biso entre église on église te. Entre pasteur on a pasteur te. Non. C'est avec le diable. Balobi car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre quoi? Contre les dominations. Babi, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde qui est le diable, les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bitumba na biso ezali contre les diables na ba agent na ye. Ndenge nzamba itilizaka yo, ndenge nzamba itilizaka nga, ndenge nzamba itilizaka biso bato. La même chose est diable a salaka. Ye patricia kaka, ye pe ayaka itilizaka batu o bazali tout autour na yo po basalo mabe. Ok, na musala boye. Oyo kanatena ba collègue ba inako kaka. Tu te demandes mais qu'est-ce que je fais? Au changer du boulot, au changer musala. Ok, sika mususu la même chose. Tu te rencontres comme si kaka bilonginde changé, mais ce sont les mêmes gens. Donc, c'est le diable a utilisé ka bato po soka cheyo déjà target yo, a cheyo miso. Alors bina ko baby sa vie ya mwana mwasi oyo. Akobanda ko utiliser ka bato baza tout autour na yo po asala yo mabe po monoza na mawa po monozo lela diable lingata monoza na sengo diable lingata mona yo zo réussir amona yo zo saila nzambo o réussir o lingata o luka kaka acha yo loko moko akocha batu ka pembeni na yo batu wana o baza pembeni na ko utiliser bango po basalo mabe po babetiso mabako
Po ba bungi so nzela nzambe, po ba bungi so destiné na yo, esika nzamba bongisa ki réellement po na yo vivre, makambo nzamba bongisa ki po na yo vivre, diable akoya ko sala nini, akoya pona koya ko bebi sango. Diable akombataka ba famille, pays, ba nation, ta vie, ta santé, le monde, les ministères, l'église de Dieu, ta santé, tes affaires. Diable abundisaka, etc., etc., belé. Diable abundisaka parce que pour détruire quoi? Pour détruire seulement ta destinée. Alinga détruire destinée à famille moko, akoya tche séparation na famille wana. Alinga détruire destiné ya pays moko, akoya tche trouble, ba guerre, ba maladie, ba épidémie na pays moko. Akoya linga a déstabiliser couple moko, a tche boka bona tche ba mésentente, divorce koti. Bana ba baby, papa ke kuna, maman ke kuna, famille panzane baby. C'est ça le diable. Yesu ko sikana nde adoration na e. Nde azako enjoy, azui vraiment vraie adoration. Alinga kaka ko panza. Alinga ko tcha kimiate. Ma utiliza kaka bato ndenge nzambe pa utiliza kaka bato ye pa ya kaka ko utiliser bato po basala biso mabe yango Paul alobi bitumba na biso réellement sana bato wana te ezande na diable yango ebisaki ayebisi Timothée combat les bons combats donc bunda po bilaka ya nzambe pa po ba prophétie wana po bilaka wana o nzamba ya koloba na ndoto o nzamba tindela ba prophète ba loba na ekokisama po na yo po na bana na yo pays no nation na yo po na ministère na yo po na santé na yo vie na yo po ekokisama il faut bunda bitumba ya molimo les bons combats diable ebike destiné na yo eza munene ayebike destiné na yo eza munene po ayebi makambo nini nzamba koma pona mutu po ayebi ke nzamba okokomelo mabete ayebi ke nzamba okokomelo maladie te nzamba okokomela yo échec te blocage te pauvreté te malédiction te ayebi ke nzamba okikokomela biso jamais mabe jamais nzamba tindi mutu na mokili abandi okomelo ke yorobanda kobela bela okokufa avant okoleksa boy non impossible le diable connaît ça et surtout ba oyo ndenge totanga ki na Romains 8 na verset dans Romains 8, dans verset, je pense 28 comme ça, Romains 8, dans verset 28, alobi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et alobi sous de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et surtout ceux qui diable a dit que yo appelés selon les desseins de Dieu. Ha, akoti kote, akoti kalibota note, akoti kabana note, akoti kayote, akoli yawana banda tujuka koluka kobundisa po omis, po ozanga dessein na yo, po zangango. Diable aza malin. Ce qui toke na katina Esaïe 25. Ce qui toke na Esaïe 25 verset 6 na 8. Diable aza malin. Ayebike, il sait, il connaît que tout, il connaît que tu as une destinée succulente. Diable ayebike yo ozana destinée moko succulent. Ayebi yango. Ozana destiné moko elengi succulent tellement que il faut combattre yo. Il faut combattre au botate, au balate, ozwa business wanate, ozwa affaire wanate, ozwa musala wanate, ozwa mbongo wanate, okende liboso te, o avancer te, yo kutana ka sala ka ba erreur. Yo sala ka ba makoka mabe kendo mabe. Yangonde ya lingi. Soto ke na Esaïe nde na bande koloba. Esaïe 25. Esaïe 25 kuna nzamba lobi na biso nini. Esaïe 25. Ici, Dieu nous dit, dans verset 6, non, tant à 6, Esaïe 25, au côté de 25, et Esaïe 25, au côté de verset 6 à verset 8, mais non, tant à 6. Et on a l'obi liboso, le diable connaît que ton destin, où tu as une destinée succulente. Diable a yebi que tu as une destinée succulente. Diable a yebi ango. Tala Esaïe 25 et lobi nabisoni. L'Éternel des armées prépare à toutes les l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de molle. Alobi, de vin vieux clarifié. Ayebi ke nzamba ki ko préparer pour na peuple na elo kama bete. Po balobi yango non. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur
cette montagne, sur sa montagne, parce que la Bible nous dit, il répond nos prières de sa montagne sainte. De sa montagne sainte, Nzamba Bongisa déjà destiné nanga, ya yope ya chacun, et ya chaque individu, na monde oyo. Et à comment makamba pamba pamba te poso balobi soko yoki balobi a préparé nini balobi l'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne balobi nini un festin de mets succulents. Festin moko succulent. Nzamba bongisela biso makambo kitoko, makambo elengi, makambo bien. Même na début ya monde, achaki Adam na Eve wapi na jardin d'Éden. On avait tout là-bas. Pour na to vivre heureux na heureuse. Nzamba préparera makambo kitoko. A préparer makambo elengi ya bien pour na yo, pour na bana na yo, pour na bakoko na yo, pour na destinée na yo, pour na vie na yo, pour na bayaya no baleki no pays na yo, nation na yo, pour na continent na yo, pour na libota no tribu na yo, pour na nation na yo, pour na bana na yo. A préparer malamu pour na yo. A préparer leur maladité. A préparer leur maladité. Nzamba za malamu. Nzambe aza malamu. A préparer la biso tellement makamala munde totangi na Esaïe 25 na verset 6 balobi l'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin balobi nini met succulent abongisi la biso makambo kitoko yelengi makambo sukali pour to vivre heureux to vivre heureuse to vivre bien dans ce monde. Mais les diables va tout faire. Le diable va tout faire pour retarder ta destinée. Pour retarder destinée na yo. Oh memelo ba maladie. Oh memelo ba baninga mabe. Oh memelo ba conseil mabe. Oh memelo na banzela mabe. Po ye azana capacité te ya ko annuler oyo nzamba komi po na moto. Le diable azana capacité wana ta ko zwango pe jamais. Akoki jamais ko annuler destinée ya mutu. O nzamba komi na livre na ye. Na livre mutu wana ya vie. Et comment mina lobo kwa nzambe. Et diable ya ifasango. Non, impossible. Il ne peut pas faire ça. Mais c'est que lui, il peut faire. Il peut te retarder. A comme memelo retard na vie. So ki nzamba bongisa ki na 30 ans yo fozala, par exemple, o comme ministre. Ye, tangu yo, tangu siko yo, ozo tanga classe. Olo tanga classe na yo, aussi sa classe na yo bien denge zali bana batanga katangi maternelle, atangi primaire, atangi secondaire, atangi secondaire, atangi humanité, et puis après atangi université naye, asilisi gradué naye, asali makamunenyo surtout, asilisi licence, asilisi makamunenyo surtout. Yo, ole siko yo, nzamba zaki kozela on a 30 ans. Pour Joseph akomaki gouverneur on a 30 ans, n'est-ce pas? Nzamba zo zelo na 30 ans. Pour yo, okoma ministre, yangonda komaki na livre na yo. Okoma ministre na gouvernement, okoma ministre naye, okoma un grand pasteur, un grand bishop, un grand apôtre. Okoma destiné moka bongisela koka malam. Mais diable akoya salinin. Abandi na otam suko chano trouble na libala papa no na mama na. Oh divorce koti. Oh bana bakeboy. Ba éducation est comme partagée. Et mon baké bazo éducation côté à papa, et mon baké éducation côté à maman. Aso sa nini abmemi déjà retard. Ce qui peut ba parents ba kabanité mais bazana bango ensemble. Mais azui yo atindeli yo ba ninga mabe. Ba envoyer na ye. Atindeli yo ba ninga mabe. Ba memi yo na nzela diamba. Ba memi yo na nzela omelaka drogue, o se drogaka. Mwana ase drogaka atambola banzela mabeba kangaka epa ba policier akota ba kacho azwa déjà ba casier azwa déjà ba casier judiciaire. Azwa déjà ba casier judiciaire. Donc tout ça là et ça linini diable azo retardé yo. Siko il fallait qu'il na 30 ans yo koma si ça déjà ba classe na yo za mwana malamu tangi bien aussi si ba classe na yo to mwana na yo to ndekona si ba classe na ye asisi ba classe na ye na 30 ans zambazo zeleka kokuta ni sena mutu moko boye na université et puis après ako sala connaissance sa mutu ana kokote na politique après akokoma na 30 ans kobi gouverneur na pays na ye ou bien na pays mususu. Mais diable rotindelo batumabe ba memo na nzela mabe tango ba memio na nzela diamba ozui ba casier judiciaire oyibi ba kangio na ba kasho asani abebisi déjà destiné ya mwana wana abebisi déjà destiné ya mwana na yo ya ndekolo ya yo moko ya papa na yo ya mama na yo ba réalité comme la bato na vie okutanika na bato moko boye ya mabe vie na ope baby et si kanzamba bande ko zelo na 30 ans comme mokonzi okomi yango susute pourquoi
Pourquoi comme yangote? Pour au Kenya bazela mabe, otangi classe te, ndenge nzamba bande ko zelo tanga classe, otangi classe te, au silisi classe te, oza déjà na ba casier judiciaire ya mabe, comme muyibi, comme muto diamba, muto bongo, ba comme iso jamais mokonzi. Okokoma jamais ministre, okokoma jamais président. Okotika la ka bongo. Par ta miséricorde, soto kata kote makamwa nzambe, soki nzambe na mawana ye, aye ko lokota yo, akomi soka musali na ye. Ako eleve yo kaka. Mezala ba makamu mususu o tango zalaki obunga kinzela diable robanda yo toujours ko ya ko réclamer yango. Yango Yesu ayebisa ki Pierre, Satan t'a réclamé. Satan est qui ko réclamer. Tu vois? Ba réclamation. Donc diable a toujours comme même retard na ba vie na biso pour que tu n'arrives pas où si tu es là. Ayaka comme même retard pour que tu n'arrives pas dans ta destinée. Même si au réussir, au bundi les bons combats comme Timothée, au continue à ta destinée na yo. Ne pense pas qu'il va te laisser tranquille parce qu'au continue à destinée na yo. Même si tu es là, il va tout faire pour t'arracher ta destinée. Même si on continue à destiner na yo, diable azalaka malin. Akoluka toujours aya arracher au destiné na yo. Na pese exemple ya nde na pese exemple ya mwana nde ou bien nde kono yo moko pe nzamba bane kozela yo na 30 ans koma ozala mwasi ya président, ozala mukonzi, ozala soki nani me otangi ba classe te okutana ba tumabe na ba camarade mabe okomi no ba obimi na ona na ba drogue ba casier judiciaire ya mabe makambo mabe tout ça boye nyon surtout et que yo mabe et salike otangi classe te na 30 ans 30 kokelio ozali 0 ezali 0 osali o nzambe falaka abongisa ki pona ota kome pona ote wana nini diable ye asali retard amemi retard na vie na yo amemi nini retard na vie na yo na lobi deux fois diable akosala retard po okomate na destiné mais ce qui peut soza déjà na kati ya destiné na yo po bundi okoti na kati ya destiné na yo mais diable pas capable ko pona ko arracher yango pourquoi na pesa exemple ba serviteur de Dieu mususu pe o to yoka to mona penza ba benga bango eleva bango ba komi likolo mais après to ba komi likolo ba commettre ba erreur moko grave. Et salanini ebele bakita to mona pe ba homme riche ebele azala ki riche na richesse tam susu ya famille batikele ou bien yemoko a produit richesse wana na intelligence na ye na étude na ye na nini mais to mona bango pe ko kweya komi vagabond akomi ko lala na balabala akomi ko mendier akomi mendiant na balabala azo mendier du pain na balabala to moni ngumba lebele. Ça c'est le diable. Po ye ayaka pona ko empêcher bisoto kota na destiné na bisoto ngolo ba ke makambo nzamba bongisa ki pona yo o vivre ngote na monde oyo. Et puis ayaka pe lisusu au koti déjà na destiné na ya po arracher yango. Malgré komi me ayaka kitisi yo a botoli nyonso. Amekaki ko sala ngona Job non? Job a zongela ki parce que ezala ki bongote na volonté nzambe bisa ke toucher nyonso moins bon moinaye. Po nzamba yeba ka kozongisa Job. Et Job azala ki intègre tina suka. Et en gros, c'est qui Job. Le diable est comme ça. Ce qui est dans Psaume 23. Psaume 23, Lobi Nabiso. À Lobi Nabiso, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Et l'andie souki et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Awa Somme 23, verset 5 et Lingolobani. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a une bénédiction pour toi, pour ta famille, tes enfants, ton mari, tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père, ton pays, les nations, tout ça. Chaque fois, il y a une bénédiction pour toi. Il y a aussi tes adversaires qui sont là. Oh, ba telemi liboso no ba adversaire na yo liboso eza diable na ba Jean na ye. Ba telemi liboso ana en disant quoi? En disant on verra si ça va s'accomplir. Bazo mi lobela. Ba la ki non? Akanisa pambola mi, akanisa kotina destiny na ye. Tokotala ye soki na libala na rovanda. Tokotale na libala na soka kozwa kimia. Tokotale na libala na soka kobota.
tokotala soki banana bakozala bien tokotala ye soki na musala wane ko umela business abandi business tokotala soki akokoma liboso na business wana ekosuka na nzela tokotala yebaka ngo chaque fois bénédiction moko yo eza liboso na yo yebake banguna no pe batelemi monguna no diable muta liboso na bajan na ye na batope yazo utiliser baza tout autour na yo bango nyonso batelema balobarelo moko tokotalela ye tokotala alobi ni nzamba pese ministère nzamba pese business alobi nini alinga kende poto alobi nini alinga bala alobi nini alinga bota alobi nini tokotala soki kokokisama tokotala le diable dit tokotala soki kokisama bajan na ye pe bango pe baoloba tokotala soki kokokisama. C'est pour cela David a lobby, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Pourquoi lobby tu ondules ma tête? Parce que Tozan a besoin, il y a onction. Tozan a besoin, il y a huile. Huile wana David a solo bezali, huile ya moli mon santo. Tu as besoin d'être oint. Ozan a besoin ya onction. Ozan a besoin ya huile. Huile ya moli mon santo. Likolo ya mutu na yo. Tozan a ngo besoin. Pourquoi? Tozan a ngo besoin. Pourquoi? Po na tangu yoza oint. Nanguya ya moli mon santo. Peut-être moli mon santo azali puissant. L'Esprit Saint est puissant. Personne peut l'arrêter. Personne peut le battre. Mutu mon côté. Ni diable. Alors qui quoi arrêter? Le Saint-Esprit te en qui peut combattre été. Jamais. Tozan a besoin d'onction. Yango David a lobby. Au dressé devant ngai mesa. Liboso ya ba adversaire na ngai. Mais papa oindrenga. Tondi sanga na nguya na yo. Pona koka kozwa oyo che likolo mesa wana. Pona koka kokoma na destinée na ngai. Oyo koma pona ngai selon ta parole na Psaume 139 verset 16. Po kokisama na vie na ngai. Tondi sanga na onction. Po destiné na ngai moko te loko moko te nzamba komi na livre na ngai zanga. Oya bana na ngai nzamba komi zanga te. O nzamba komi pona ba yaya na ngai baleki na ngai bana na ngai mobali na ngai mwasi na ngai papa na ngai mama na ngai nation na ngai pays na ngai continent na ngai. Futur na biso destiné na biso o nzamba komi ezanga te o nzamba tie na mesa na biso pe to zanga kozongo te to ana besoin d'onction. Et comment obtenir l'onction? Comment on obtient l'onction? Ndenge ni to obtenir option? C'est dans la prière que nous obtenons l'onction. C'est dans la prière que biso tozwaka onction. Na kati ya losambo nde biso tozwaka prière parce que la prière nous donne l'onction comme j'ai dit avant. La prière nous donne l'onction du Saint-Esprit. Soko talina na mokanda ya acte 2 na acte 2 na verset 1 verset 6 tikuna na se to soko tangi balobi mokolo ya Pentecôte molimo mosanto akitaki obi pourquoi molimo mosanto akitaki pona intensité ya prière o ezalaki na chambre haute babengi yango chambre haute yoka babenga yango chambre haute parce que ezalaki chaud kuna chaud na prière chaud na mulunga moite ezalaki chaud na prière intensité ya prière o ezalaki na chambre haute ezalaki tellement puissante que le Saint-Esprit kitaki jourwana akiti na nguya nyonso bazalaki tellement rempli de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction. Oye bandaki ko permettre bango sikoyo ke ba kota na destiné na bango. Ba salo nzamba bongisa ki pona bango. Ba zwa oyo nzamba chaki na mesa pona bango. C'était ça les jours-là. J'ai dit que la prière nous donne l'onction du Saint-Esprit. La prière nous donne la victoire et la domination sur les diables et ses agents. La prière nous donne la force de continuer. La prière nous donne la foi en Dieu. Quand nous prions, ezako matisa kondima na biso na ezo matisa les bons combats. C'est les bons combats de la foi. La prière nous donne aussi la croissance spirituelle. Et ça, la kaketo kola spirituellement. Toko ma monene, toko ma makasi ke benemi na biso. Na kombo na sumasia. Et par la puissance du Saint-Esprit. La prière, et ça, la kapel isusu ke memela biso nini protection spirituelle na protection physique. Et memela biso protection spirituelle na protection physique. La prière. Et pendant les temps de prière, beaucoup de choses se passent. Pendant les temps de prière, beaucoup de choses se passent. Tant que tu pries, kama kambwebele salemaka, ma kambwebele minene salemaka. Et salemaka na ba vie na biso, ba chaîne katanaka, ba délivrance salemaka, bikamo salemaka. Na prière à jour mon côté, mais prière mon ko balobi constant, prière mon ko ezali
prière moko constant, prière moko ya lelo kakate, prière ya chaque jour. Ozali vraiment constant na kati ya prière na yo. Prière moko constante, la prière parce que c'est la prière, une prière constante. Ozo ça la prière nous a constante. Chaque jour, discipliné na prière. Et tant que priaka dans la prière makabobele salemaka. Ce qui diable, si les diables combattent ta vie de prière, et l'ingolo bakaza ko combattre destiné na yo. Ce qui diable ça ko combattre vie na prière, yeba ngazo ko combattre destiné na yo. A combattre destiné à famille na yo, ya vie na yo, ya bana na yo, ya futur na yo, ya musala na yo, ya projet na yo, ba faire na yo, ya ministère na yo, ya santé na yo, ya libota na yo, ba ndeko na ba sipembali. Ce qui nzamba za ko combattre vie no diable, aza ko combattre vie no ya prière, et l'ingolo bakaza ko combattre destiné na yo. Azo combattre destiné na makambo belé. Dans un exemple, il y a Daniel et ses amis. Dans le lobby que la prière nous donne la protection spirituelle et physique. Je m'explique. Pourquoi dans le lobby physique na spirituel? Pourquoi? Parce que ce qu'on na kaya Daniel, bazo ki Daniel ba boaki na libulu, n'est-ce pas? Ba boaki pe ba ningane na libulu. Pourquoi? Ba kende ko accuser bango ke bango bazako gumba melate po batona bazalaki ba secte. Bazalaki ba occultiste. Yango wana tangu ba ninga na bango ba mona ke ba ko travailler na ba gouvernement ba sepela kite ba kende ko funda bango pa roi. Bango ba boyi balobi bango ba sambela kanzamba Israël ba kosala biloko wana te ba kogumba mela biko te. Yango wana bazwaki bango ba boaki elingi koloba awa Daniel na baninga na ye bato wana babundisa ki bango premièrement spirituellement ba koki bango te lokwa ba koka bango te spirituellement le baye physiquement. Ye bango, diable, abundisa rabiso na de sortes. Soka ye ko bundiso spirituellement, amoni akokiyote, akoya physiquement. Combien de pasteurs tomoni ba empoisonné bango? Bamsusu pe bakufa, bamsusu nzamba sali grâce bakufite. Combien de pasteurs tomoni ba empoisonné bango? O ba apôtre, ba archibishop, ba sali nzambe. Combien de serviteurs de Dieu tomoni ba empoisonné bango? Combien de serviteurs de Dieu tomoni ba beti bango massa, ba beti bango ba arme, ba bal, ba beti mo massasi. Combien de serviteurs de Dieu tomoni ba bomi bango nambeli? Combien de serviteurs, combien tomoni? Combien tomoni? Donc ce qui diable, si spirituellement, ils ne paient pas ou ils ne peuvent pas contre toi t'avoir, ils viendront physiquement. Bakoya physiquement pour basalomabe. Yango wana tozana besoin ya onction. Nakaya Daniel, ba meka ki bango spirituellement, ba koka kite. Ba yeli sous physiquement. Na ndenge pas physique, ba mona ki ke bango. Daniel na ba amina e bazalaki na makasi bazalaki na vie ya consacration, ya prière intense, prière moko constante. Bazalaki dans la prière. Et puis ba koki bango te spirituellement, ali ba yeli bango physiquement. Même na physique pe, ba mona ke ba lion, nzamba kangaye bango munoko pona Daniel. Ba ke kote wana babwa ki ba ninga Daniel na moto nzambe ye moko abimaki wana comme quatrième personne na moto na parce que balobi na biso la Bible nous dit notre Dieu est un feu dévorant. Il était là, il avait dévoré le feu naturel. Po ye azali feu o eleki ba feu po ye ne mutakela moto abimaki wana a protéger bango avec son feu dévorant. O e dévora ki feu o ya ba roi wana basiela ki ba camarade ya Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Oh, nsamba za merveille, karabashende diabo santa. Ye kabashende diaba santa. Siko to okende ko prier. Okende ko prier siko zali. Toza ko déclarer. To bandi na liloba ya nzambe. Ndenge tozwa ki na Psaume 139 verset Psaume 139 verset Psaume 139, verset 16. Kuna alobi, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. David azakoloba, ye azakoloba ke ye, avant botama nyonso kokisamaki, nyonso e kokisamaki, nyonso komamaki pe nyonso ya ye, avivaki yango banda botamaki tia komaki mobange. Ezane loko moko ta rataki, yo pe banda ko déclarer, si ko soit une minute, banda ko bondela, banda ko déclarer que ngana ko mise lo côté na ko rater lo côté nyonso nzamba koma pona ngana livre de vie na ye pona destiné nanga o nzamba koma pona destiné abana nanga o nzamba koma pona destiné ya bayaya nanga baleki nanga ya famille nanga ya pays nanga ya nation nanga ya tribu nanga o nzamba koma pona bana nanga pona mwasi nanga pona mbali nanga o nzamba koma pona libota nanga ye koko kisama na kozanga ta mokote nyonso koko kisama na diable na ba Jean na ye abako
empêcher nga te na kota na destiné o nzamba bongisa pona nga etangu pe nga naza na kati ya destiné na nga na bana na nga na pa bango na mabota na biso ebombami na kati ya Yesu parce que na kati na Ephésiens 2 na verset 6 elobi na biso elongo na Yesu tokufaki elongo na Yesu tosekwaki esika Yesu azesika biso tozali. Tu déclares ça que ta destinée tangu yo na bana na yo boza na kati ya destiné na bino bomba mi kati na Yesu et bomba mi par le sang de Jésus. Bomba destiné na yo ya bana na yo ya libota na yo dans le sang de l'alliance éternelle, dans le sang de l'agneau de Dieu. O déclaré pe ke boko zanga ta mon côté bana no destiné bango bako zanga ta mon côté bako dévier diable a comme ma retard te na vie na bango a ko faire dévier bango banzela te pour ako arracher bango pété ako arracher bango pe ba destiné na bango te. O bondelo za ko bondela pona yo pona libota no pona bana na yo pona bandeko na yo oza ko bondela pona même pays na yo oza ko bondela nga na bondeli pona pays na nga Congo na bondeli pona pays na nga Congo na bondeli pe pona deuxième pays na nga Espagne na kombo na Yesu Masia nzamba ko batela nzamba ko pambola nzamba ko sunga Espagne ko sunga pe Congo destiné ya Congo destiné ya Espagne eza béni et diable ko arracher en gote na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus tozi pe lisusu na psaume 1 na verset 3 kuna pe ko suko bondela obandi ko sala prière à déclaration oza ko déclarer boye il est écrit parce qu'il est écrit il est écrit dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Osako déclaré, Ngai na banana ngai, moi et mes enfants, moi et ma famille, moi et mes frères et mes sœurs, moi et mes parents par exemple, moi et mon pays, moi et mes affaires, moi et ma santé. Obazani ko déclaré chali loba oyo lingi ko cha oyo linko changa na zo cha kama loba mnoko me yo cha oyo linko cha bondela esiko za zwa une minute bondela bana ko déclarer pour na destinée na yo ya bana na yo ya bandeko na yo ya famille na yo ya pays na yo ya tribu ya nation na yo banda ko déclarer en disant moi et ma famille nous sommes comme un arbre planté comme près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'on fait nous réussit, tout ce qu'on fera nous réussira. Kalabashenda basanta banda ko déclarer ngana zali lokola arbre. Moi je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Na komi saison na ngate na ko rater le côté. O nzamba komi pona ngana ko rater te koko kisama nyonso. O nzamba komi pona bana na ngai ko rater te. O nzamba komi pona libota na ngai ko rater te. To ko rater le côté nyonso koko kisama pe monguna ko yiba ba destiné na biso te na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Ozuli sous na Psaume 24 na verset 6. Psaume 24, verset 6. Elobina bisoboe. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Bandako déclaré. Nganazali moko ya ba génération. Moi, je suis de la génération qui invoque l'Éternel. Kalabashende abasanta. Bandako déclaré. Yona libota na yo. Ngana ndako nangai. Ngana bana nanga. Ngana obana ngana libota na ngana pays na ngana nation nangai. Ngana ba parent nangai. Ngai na bandeko nanga basipa. Bandako déclaré pona yo. Ngana ba koko nangai. Bandako déclaré ngai na santé nanga ngana ba projet nangai ngana ba faire nanga ngana finance nanga banda ko déclarer ngai nazali na oya ngai na ba yanga to zali nazali. Je suis de la génération qui invoque l'Éternel. Je suis de la génération qui invoque l'Éternel. Je suis de la génération qui cherche ta face, au Dieu de Jacob. Ngana ko bondela ngana ko invoquer yo nzambe na nyonso ya ngai na bomo ngana ko invoquer yo bana nanga ba ko invoquer yo na ba faire nanga ko invoquer yo na finance na ko invoquer yo na ministère na ngana ko invoquer yo na nyonso ngana ko invoquer yo pe na ko luke longi na yo. Moi je suis de la génération de ceux qui invoquent l'Éternel, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Banda ko bondela continue ko bondela na kombo na Yesu. Kalabashendeli ya basanta ye kalabashendeli ya baba ya bo santa ya kalabashendeli ya basanta ye kalabashende ya baba bondela na kombo na Yesu Masia. Déclarer la parole de Dieu sur toi, sur ta famille. Déclare ça, déclare la parole.
Déclare la parole pour la destinée na yo. Destinée na yo est tellement précieux. Destinée na yo est tellement munene. Que diable azako bundisango. Azako bundisango. Lingite ko kisemela yo. Na libota na yo oyo nzamba koma po na bino. Diable lingite bomo na bolamu. Diable lingite yo vivre nesengo. Bakoko na yo. Yo bana na yo. Libota na yo. Nation na yo. Pays na yo. Banda ko déclarer la parole de Dieu. Na kombo na yesu masia. Au nom de Jésus. Kalaba shende ya basanta. Tozui siko na kati na Esaïe 18. Esaïe 8 verset 18. Esaïe 8 verset 18 et lobi na biso boy na kombo na sumasia. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Yozo déclaré ozoloba na pays nangai on a pays ou na pays o yozali. Ozoloba nous sommes des signes et des présages. Chaka monde pour un jour pour changer pays to bana bako changer pays. Ozo déclaré obi voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des signes et des présages en ces mondes, dans ces mondes, de la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Oyoki, l'Éternel habite sur la montagne de Sion. L'Éternel a commis nini, abongisa makambu ya vi na yo, selon la parole de Dieu, na Isaïe 25, na verset 21, kuna, na verset 6, abongisa pe makambu ya peuple ne wapi na montagne. Yango siko yo zako déclarer, nga na zelembo ya nzambe, na mokili oyo. Moi, je suis un signe. Naza signe ya nzambe. Naza signal ya nzambe na mokili. Oh, nanga ina bana nanga pa bango. Et si kanya surtout yo ko kende ko zala remarquer. Bana no ba ko zala remarquer. Yo ko zala remarquer. Poza signe ya nzambe na mokili oyo. Oza signe ya nzambe na peyos na pays na yo. Oza signe ya nzambe na ba pays nyoso kende na monde entier. Zala yo zala bana no zala bandeko na yo. Papa no mama na yo ba yano ba leki no ba koko na yo. Ba kokololo na yo. Banda ko dekare ngai na libota na ngai. Tozali elembo. Bilembo ya nzambe partout na kokendenga na kozala remarquable o kende na Kinshasa na za remarquable na ken Europe remarquable na ken Amérique remarquable na ken Espagne na za remarquable partout kokenda musala na kozala remarquable na musala o kozala remarquable parce que c'est lembo ya nzambe banda ko déclarer ngana libota na bakoko na ngana bana nga toza bilembo toza ba signe ya nzambe na sena moi oyo toza ba signe ya nzambe banda ko déclarer au nom de Jésus kalaba shenderi ya basanta banda ko déclarer na kombo na Yesu Masia ye kaba shenderi ya basanta déclarer na kombo na Yesu ya kaba shenderi ya basanta. Tozipe na Psaume 140 verset 9 kune lobi na biso l'Éternel n'accomplit pas les désirs, l'Éternel n'accomplit pas les désirs du méchant. Awa David azoloba l'Éternel n'accomplit pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. Toza ko déclarer parce que totanga ki na Ephésiens, kuna Paul aloba ki na 1 Timothée, Paul alobi na Timothée abunda les bons combats, n'est-ce pas? Tant totangi na Ephésiens balobi bitumba toza nango ezali entre frères et sœurs, ezali entre la chair et le sang, ezali entre le diable et ses agents au totanga ke bele wana. Bazali dans les lieux célestes des esprits méchants. Tant totanga ki wana sikoyo, diable souci nezalaka asala tu a retardé yo okota na destiné na yote o soki okoti na destiné na yo ayaka po arracher yo yango abimiso wana alongolo muto koma ki déjà likola kitiso na se o bunga nzela o kufa o beba. Donc biso siko tozo senga na nzambe kokokisa te po lobi l'Éternel n'accomplit pas les désirs du méchant. Banda ko déclarer l'Éternel n'accomplit pas les désirs du méchant. Ba méchant diable na ba Jean na ye na bato baza zingo diable azo utiliser bango po basala nga mabe po basala bana nanga mobile nanga libota nanga basala biso mabe basala papa nanga mama nanga bakoko nanga mabe basala santé nanga mabe babebi sa santé nanga vie nanga futur nanga destiné nanga en Christ babebi sa futur bana nanga bakoko nanga nzamba lola koko kisa ba posa ya mitema te ya projet koko sa projet ya diable te ko tika te ba projet ya diable ko kisa mana vie nanga ko tika te ba projet ya diable ko kisa mana vie ya bana nanga ya bakoko nanga ya musala nanga ya business nanga ya ba affaire nanga ya ba projet nanga ya santé nanga ya baya nanga baleki nanga mama nanga bandeko nanga nzambe nanga ko permettre te ba projet ya diable eko kisama na ndako nanga na vie nanga na bala pa bango na baya nanga baleki nanga pays nanga nation nanga continent nanga
na ba projet na nga na santé na nga na nyonso ya yo banda ko bondela yebisa nzambe atika te ke diable akokisa ba projet na ye na vie na yo po na destinée na yo ya bana na yo po atozo bondela po na ba destinée akokisa ba projet na ete na ba destinée na biso na bana na biso na ba koko na biso na ba basi na biso bana na biso ba mama na biso ba yana na biso ba leki na biso ba papa na biso ba pays ba nation na biso ba tribu na biso na kombo na soma c'est de père que diable a se glorifié te alo ba ke na longi bango moni ba zuite o nzamba koma ki po na bango ba kota ki na destiné ngo mena arracher bango ngo non diable azwa gloire te nzambe nde muto azwa gloire nzamba azwa gloire parce que gloire ezalaka ya nzambe ezalaka ya diable te na kombo na Yesu Masia au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth kala ba shendeli ya basanta ye kaba shendeli abasanta siko nazako kene ko déclarer pona ndeko moko nazako déclarer pona yo na kombo na Yesu Masia je déclare je proclame pona ndeko moko na kombo na Yesu Masia selon la parole de Dieu na kati na Isaïe 25 verset 6 je déclare pona yo que Dieu a préparé pona yo des choses succulentes nzamba préparé pona yo na libota no ba makambwa kitoko ye lengi kaka ndenge Isaïe 25 na verset 6 et lobi des choses succulentes abongisa pona yo ba mabiloko succulente des choses succulentes abongisa pona yo des choses succulentes na vino mobimba ya libota na yo o avancer au kende liboso ndenge pe na Jérémie 32 na verset 41, alobi je prends plaisir à leur faire du bien. Je déclare et je proclame pour ndeko moko nzambe tikete nzamba zwa plaisir ya kosala yo du bien, beaucoup du bien na reste ya ne oyo pe na vino mobimba na destinée na yo ya bana na yo ya bakoko na yo ya libeba ya no ba leki no ya mama no ya papa no ya bandeko no ya pays na yo ya nation na yo nzamba salo bolamu apesa yo des choses succulentes pe lisusu nzambe naza ko déclarer pour na yo ke nzambe asaloba bolamu ebele selon sa parole na Jérémie 32 na verset 41 pe na Jérémie 33 na verset 6 na bondeli pona ndeko moko o azali ko bela naza ko sengete loboko ya nzambe e ya pona ko guérir yo parce que alobi voici je lui donnerai la guérison et la santé et je lui donnerai la guérison et la santé je les guérirai na sengete loboko ya nzambe naza ko déclarer reçois ta guérison et si ko zobela recevoir ango po nzamba alobi je lui donnerai la santé alobi je lui donnerai la guérison la santé et les guérisons na sengete loboko ya Jehova Rafa et ya etouché siko zobela et memela yo guérison et memela yo santé pe e guérir yo na kombo na Yesu Masia memelo guérison santé pe e guérir yo loboko ya Jehova Rafa na kombo na Yesu Masia karaba shenderi ya bo santa et na déclaré selon la parole de Dieu na Psaume 91 verset 7 je déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint na kombo na Yesu Masia yo ko avancer je déclare avancer. Avance, je déclare avance et sois prospère, avance et sois prospère. Le boko ya nzambe et faire avancer yo, ozala prospère, o prospérer à tout égard. Et nzambe na bomoy, a longo la soni na vi na yo, na place ya soni, a futa yo double portion ya bénédiction, double portion ya élévation, double portion ya prospérité, double portion ya réussite. Nzamba longo la soni, a pesa yo double portion, il y a bénédiction, il y a prospérité, il y a richesse, il y a joie, il y a bonheur, il y a élévation. Na kombo na Yesu Masia, na sengi na kombo na Yesu Masia, o trouver grâce devant les yeux de l'Éternel. Au monde na gloire ya nzambe na vi na yo, na kombo na Yesu Masia, na déclaré pour ndeko moko que Dieu puisse effacer tes larmes. Nzamba a essuyé digo, nzamba a essuyé ba larmes na yo, nzamba panguso ma ya miso, a essuyé tes larmes, que Dieu a essuyé tes larmes, a pangusa mai na yo ya miso, que Dieu Nzambe a répondre mutumoko kalaba shende abasanta Dieu a répondre Nzamba répondre yo na ba prière na yo a répondre yo na ba prière na yo a répondre yo na ba prière na yo pe a répondre ba ennemi na yo a répondre ba ennemi na yo a répondre bango po na yo a confondre makanisi na bango na kombo na Yesu Masia na déclarer pe na sengi po na yo Nzamba memelo témoignage moko ya munene oko témoigner monene Nzambe na vino mobimba pe na destiné no mobimba o témoigner aka de bola mo Nzambe je déclare na kombo na Yesu Masia que Nzamba salobola mobele Nzamba a répondre ben ennemi na yo ce soir Nzamba répondre ben ennemi na yo ce soir na butu alelo ce soir Nzamba répondre ben ennemi na yo au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth amen.
Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Tokutani lisusu mukolona mercredi dans heure il y a Londres. Mercredi 19h à 20h heure de Londres en français et lingala. Et chaque lundi de 19h à 20h en espagnol. Donc lundi de 19h à 20h en espagnol. Chaque mercredi de 19h à 20h en français et lingala. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Tokutani lisusu wana to déclarer parole ya grâce. Na kombo na Yesu Masia, on déclare oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment dans vos maisons et que la paix de l'Éternel soit aussi dans vos maisons. Amen.